Pas solo la vérité. Le 21 septembre, événement au Maniké, basobelaki billet pour un concert, comme ça la communication, comme ça la promotion. Rectifier. On a rectifié ni. Ouais. Pas solo la vérité. On a ya promotion te. Ok, donc basobelaki billet pour la promotion. Aidanga kaka. Ils ont été pour Parce que faire na des bandai promotions. na se plaignait trop et pas naïe. Ok. Na expliqué 12 ndenge zalaki. So yede ngate na obimati. Tala ba petit. Héritier me voyait craquer. Héritier me regardait mon équipe sert à perdre. Et puis sert au soir d'ailleurs ba petit on ba otika la bango moko. Pas solo la vérité. Impression concert et les gens de hôtel na musique. Très bien. Très bien. Sur 10 OP c'est Richie combien? Na PC 10 sur 10. 10 sur 10. Na PC 10 sur 10. Pour le concert Na PC 10 sur 10. OK. Pas solo la vérité. Au sali plein. Au tomboli honneur ya wenge. Ou rançon félicitations. Ton fils t'a honoré. Faire aye ko benda wera na suka déjà ba utiliser déjà na tata mususu. Bible lobit enfant honore ton père et ta mère. Le père musical de leur père musical c'est wera. A honora yete. Aye ko reconnaître ngo déjà j'ai baby a benda wera na awat na nini na makamso ya festigola. Et simbi pété héritier a toujours honoré wera. Pas solo la vérité. Bango so tabakufa kasi concert sali plein ba pesi mwinda. Mwinda. Mais ko felo mwinda kenda pa nani faire apesa ka molili. Pas solo la vérité. We ra mutabandundu. Kishasa ezaka ya baumbo to ke non spirituellement Fali ya mutalaki. Papa na ai konda. Ba ikonda ba pesi fali makam. Bandundu. Bandundu. Mais côté amai. We ra bandundu côté mabele. Tant on respecte les conditions de la volosité, je vais me pesi na mabeli ma mabele. Ma pesi wa yaka opesa mwana. Papa, bomona on a misu, bomona boza abo kufate bomona 6 wata osa. Pas solo la vérité. Est-ce que batoban dundu bakozwa pouvoir na bango ya batoban doit pesa na muluba? Ba opesa muluba parce que moi na aza ya muluba. Muluba mutazu pouvoir te mutaban dundu mutapesi muluba. Baloba to koza na président Muluba te fachaza. Fachaza. Nana o gérer biso. Fachit. Baloba ni Muluba koza président te na Congo. Nana o tamsa Congo. Pas solo la vérité. Siko, nana pesa yi Muluba pouvoir. Muntu bandundut. Conquérant fachaza nani muntu abandundut. Muntu abandundu ba posa. Failu. Aki muntu abandu yenda pesa fachi pouvoir. Dans spirituellement, comprendre que c'est le mot de salama. Ba oracle ba olo ba yo comprendre. Pas solo la vérité. Abeti ko le kazeni ta fali à cette époque. Ya liboso. To lo ba concert te. Fali comme abeti ba concert ebele. Mais wata to tia siko concert a fali ya liboso na poto. Na concert wata beti na liboso photo wata leki. Ça concert a liboso a fali na poto ça sold out. Pas solo la vérité. Mais ba carrière mon côté. Si quoi t'es bango mutu ba sa comparaison parce que njora tellement que azab bodé il est très mi balé ba vandi ba tente mi balé ba vandi ba sala analyse donc attaquer wata pourquoi ça sonne ouais que mutu so abeti etika sonne tina to bundi biton so na beti otika na bilobela okoma bilobala oui bien abeta inga place wa mais côté na mso abeta inga te nga pe na kanga ke catch o comme o peut explication pas nani o beta mi déjà pas solo la vérité na longue est victime communication cheated promotion cheated pour na ebisa iba pipi la moké so makasi et je suis fier de ça ceux qui bozaki utile ceux qui bon ça la paix quelque chose. Moi je pense pas encore traiter bino deux autres traiter bino. Mais ce sont des ingrats. Les missions croient qu'on n'en amène rien. Mais nga ba œuvre na ngai monana na miso bato. La preuve en est que tant ba nga pimela nga visa ba boya. Ba biso to même nikete simbati. Modèle boze na poto so to bemi to boma promotion. Ba to belé ba ya concert. Ba mona rene concert et silanjora monana te.
On t'a mon anaté, bah toi la Manique de John Général. Pas solo la vérité. Comme non appelle na oyanga. Ngapena na oyanga na ningi na nga. R9 l'imbattable. Ngapena oyanga oyanga. Tant na la na metu na yebi na lobati. Ngapena sala ba prière na nga. Na kena na bino soutenir héritier au félé. Il faut l'accès potentiel. Ça sera déterminé. Pas solo la vérité. Excès de flatter. Pas bon, il fallait. Pas bêti, c'est maman na shit libre. N'est azana quoi, on kota simbe la ti. Osa sans allié. Pas solo la vérité. Parce qu'on comprend pas que non. Ma beza, il dit bah d'être abîmé à lobby. Pas décret bandi quoi. Et bah t'as kaki para kokolo ba lobby. C'est que ma beza. C'est que ma sentir pas si et nyonga. Bah comment le kaba stratégie c'est trop. C'est trop tard par rapport à quoi tu veux? Par rapport que j'ai baby. Na yeb c'est les camons pour na Mike Loka m'appelle. Soit le ngoli plante c'était dans le bali camon na TV. Pourquoi boya pour boy humilier et loko yo ba to azo mona ke sami tala. Yango R9 fa le baka so eloko ya pembe. Il a mis à pembe comme ça on mwindu te maniki. Tika koko sa loba pembe ya pembe. Wana loba awsam sanga ndanga. Ngabite na zaki na abi ozala ki na pombute. Maniki ngondi misanga pembe mwindu ndenge nini. Pas solo la vérité. Tu comme ici na niveau ba plainte. Pour dans l'axe que bato ba ba finga ba musicien ba osam sala malamonté. Ko na TV ko te ya ko porter plainte. Ko finga nzoto musicien. Te ya ko porter plainte et yé pour porter plainte ko il faut porter déjà elle. Ana mkandat a porter déjà elle plainte. Azelani. Asika mwana ana. Hypocrite. Pas solo la vérité. Na kota na saloba osa boy na bangi na zongi simamba moka bimia bandi oloba nanga okota na ndaku nanga boy te okela sita mona ki na mona yi déjà aye kam na Mike so atala ba akota ka ko na mona ka yani kalobe lote so ninga buzie Mike nga lo balikambwana alobe lote olokamba na mona jour wana na mona makambo banda sala na mona na salon makambo banda sala na mona. Frères et sœurs en Christ, ceci vous concerne. L'église Les Messagers La Parole Révélée vous signale le changement d'adresse pour nos cultes. Désormais, tous les dimanches, rendez-vous au numéro 158, 164 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 150 Les Blancs-Ménil, de 11h à 13h30. RRB, à partir de la gare du Nord, descendre à la gare du Bourget. Bus 152, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace. Le Bourget. Bus 350, arrêt Musée de l'Air. Bus 610, direction La Courneuve, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace. Référence à Part City. Le rendez-vous est pris tous les dimanches en l'église Les Messagers La Parole Révélée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice,
Organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude, avec votre émission Fauteuil jaune, place Oyo, ma vérité bimara, comme d'habitude. Avec votre humble simple serviteur Migeni Mamokonzi, journaliste. Merci Nabandeko tout, vous avez confiance. Vous s'abonnez à la chaîne YouTube Nabiso, merci Nabino. Vous continuez à s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, merci Nabino. Bandeko no s'abonner s'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne YouTube Oyo. Sola Vérité Studio, les amants quoi la chaîne YouTube Oyo la Rabino Info en temps réel. Vous en avez des événements, vous en avez des sociétés, vous en avez barbecue, on a pour ça ba Congolais ba découvrir business na yo, on a pour ça communauté congolaise ba ya omona société na yo, ko hésiter te contacter biso pour na ba promotion et ba activité na bino. Ndene pse bino dans la société ko hésiter te contacter biso pour na promotion et ba entreprise na bino ba congolais ou besoin na Kin, besoin na Brazza, besoin na Afrique d'ici, besoin na Angola, besoin na Canada, besoin na Belgique, besoin na Allemagne, besoin na Paris. Vous hésitez te contacter biso, besoin na événement, besoin artiste, besoin na concert, besoin na single album et lingue bima. Vous hésitez te pour na promotion na yo torser la promotion comme il faut les autres travailler ba artiste moussous. Besoin na ba concert na à Paris, groupe MPR. Prochaine date na France, il y a ba artiste et musicien congolais ou va na kata Kin. Prochaine date c'est ça le 6 octobre. S'il vous plaît. Vous avez un agenda, un tonton, un vrai tonton, un vrai cas, un grand loco, communauté, salon des anangos, les amounés n'est grave, mais biso tout photo qu'on a quatre na République, donc tout le 6 octobre à Paris. Prochaine date, il y a il y a Nenge ya banoko bazota Kin pour dans salon de musique congolaise, ba MPR donc le 6 octobre à Paris. Tout le tout savourer. Na bana un père tout so basinze bonyo so kitoko basela biso et puis ba surprise et belé na concert wana le 6 octobre na Paris avec groupe Impère. N'hésitez pas kota na Fnac benda déjà billet na yo notez déjà rendez-vous to kota na wana. Prochaine date. Na novembre tout na Bataclan avec Diesel Gucci des fois le 1er novembre na Bataclan 2024. Depuis que vous avez déjà la place pour nous sa Fox na mon amboka Diesel Gucci ou un concert ils en a Bataclan le 1er novembre. S'il vous plaît, vous avez habillé déjà bien avant. Donc vous allez pour na boulot, tout le monde en a wana, vous sommes déjà habillé au sala souka na plaisir. Frère Hervé Mouté, merci de vous s'abonner à la chaîne YouTube déjà. Vous qui ne sous vous s'abonner, vous kanzembu oyo aimbina de konabiso loko kanza ba mbili nzambe. Frère Hervé Mouté, featuring avec Lokwa Kwanza. Bembeli Nzambe et Kosimba avec Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, vous kende koyoka bandeko no ba okite, vous partagez, vous s'abonner à la chaîne YouTube. Merci. Gianni Pacha, album Lumière.
Eza Koya Malembe. Déjà, l'âme de mon âme, ils ont bien clippé, ils ont déjà sur YouTube. Bandegono batali l'âme de mon âme, tu sais, qui na chaîne YouTube, s'il vous plaît, botala, bo consommer, bo s'abonner, album Lumière, Ezoya Mabe. Félicitations à l'artiste Jenny Pacha na Canada. Maître Gims, monsieur l'ambassadeur Gims, ambassadeur, rendez-vous le 14 décembre, na Paris, la Défense Arena. Tozalarana, comme d'habitude, déjà bien, s'il vous plaît, pour nous écouter na monsieur l'ambassadeur. Mais invité bandeko news sur bakota concert à Gimste, il y a maître Gimste, monsieur l'ambassadeur, son excellence. Bozo à place tokutana le 14 décembre. Où il y a ndoulé avec monsieur l'ambassadeur, maître Gims, s'il vous plaît. Bozo à place. Les padres Ferrigoula juste de nuances. Le 26 avril avec les padres par Zouria Ferrigoula. Moutazangati, bozo ba place déjà, bozo ba billet, ba gaulois soki bo sombi ba billet bien Ferrigoula après wana a obeta Stade de France. C'est non ben faux na jui. Soki ba billet na été kami bien avant concert, soki sali sold out avant concert, a la troisième africain au obeta na Stade de France. Après ba mettre Gims, après ba Bourna Boy. Faire pas aux dates pour la Stade de France. C'est-à-dire, faire des pannes na bino ba fanatique na ye, ceux qui bossum ba billet bien, ba pesa Stade de France comme troisième africain ou bêta na katia France. Donc à vous, ya ba gaulois ceux qui ngara les padres katabiye pour faire akende ko bêta na Stade de France. Alors la première chanteur rumbiste, ou ça la rumba. Alors la première chanteur ceux qui bossum ba billet bien, au bêta na Stade de France. Bon, côté musique ouvert, Maître Gims déjà bêta, le Colaf congolais, ça bêta Stade de France. Bon, nabo IP, azo bêta calamité. Ce qui bino pe bagolo, bosumba bien, bien faire à bêta Stade de France. Donc à vous, bagolo, bosumba bien, s'il vous plaît. Maestro Fabregas, métier noir, le 9 mai 2025, na Zénith. Tout petit casino de Paris, là, toqué Zénith avec Maestro Fabregas, le 9 mai 2025. Cette fois-ci, va viser Gobima, Mobondo. Je vous assure. To Oyo. Et vous amène. Alors, prenez vos places pour un concert à Fabregas. Beaucoup na Fnac, bozo habillé, beaucoup na Zenith, bozo habillé pour appeler ça Fox. Na moi na mboka. To Oyo. Et si na mi genyema. Na Royana Orchestre, écoute, avant déjà les 9. Na orchestre va les 9 déjà tu as déjà na Paris tu as la répétition assurer bisou et on toujours assurer bino cette fois-ci avec Maestro Fabregas alors vous l'accompagner au grand complet na Villanova na kata Panama vous avez place s'il vous plaît. Nous allons dire qu'on a biso ya moisi Elisabeth Gotika très talentueuse asali nzemu na kitoko oyo to senga na bandeko nyonso boki ndiko pesa Fox s'il vous plaît. Aembi kitoko aembi nzambe to senga bandeko nyonso boki consommer nzembo wana na chaîne YouTube na ye comme na Elisabeth Gotika. Donc nzembo eza bien boki na chaîne YouTube bo s'abonner et puis bozu temps ya ko partager nzembo wana o aseli biso que Jésus-Christ vous voyez Dieu l'a fait Seigneur. Donc nzembo yango wana bo kende bo consommer yango s'il vous plaît bo partager nzembo kitoko ndiko na biso moi si aseli biso boyoka yango bo pamboma. Merci. Bonjour Maniké de John. Bonjour Migenema, bonjour abonné nyonso ya fauteuil jaune Congo solo la vérité. Sur la vérité. Voilà, bonjour à tout le monde. Je salue d'abord Papa Herbi. Avant de commencer, je remercie l'Éternel des armées. Nzambe azopesa biso vie, Nzambe oyo asali longa na tokutana. Napesi merci pour notre souffle de vie. Je salue R9 l'imbattable, monsieur mon mari.
Je salue Jonathan Kadima, Prince Babel Gentleman, Bana Bondal Bondalungwa, Maman Nanga, Bana Nanga Nyoso, Tom Yumba, qui vient de perdre son père, qui a été enterré le dimanche. Alain Dong à la fille du roi, Siska Kadima, mes petits-enfants, Pilger Léonard Poesta, je vous aime tellement. Bien habillé, hein? Merci beaucoup. Oh, style, tu n'as pas de poto. Maniqué de John. Poto est quito, quoi. Poto est poto, hein? Ah bon, poto est bien, ceux qui osent pour ça s'intégrer. Ok. Tu vois, tout qui Kishasa, Dis-nous, Qatar et tout. Takanga na ye Kishasa, na ye poto na zone Kishasa après na Yesu. Donc na tala ki mode de vie à poto ta na zone Kishasa na moni mode de vie penza et on toye tout s'intégrer, tout le moyen tout peut s'appeler bana chance. Tu vois, c'est juste ça parce que na vie azana façon na ye on na makamba azana ba projet na ye na vie a yebi ndenge me maman na ye. Ngai na planifié vie nanga basé surtout sur les enfants et mon mari. Si ndo tikali na poto boy, ndo za na poto boy, ok, bakayu, ba nini openezo intéressé dans un premier temps, on a poto. Uniquement pour élever mes enfants, dans ça la nyonso sauf kindumba na oyiba. Je fais le ménage. Normalement les gens ça ménage na sala. Maître Doris Boutonadio, je te salue en passant. Au bon de ça ménage. Oui. Oko ça kayu na mboko. Nazo ça la ménage déjà. Déjà bandi kayu. Nasina bandi. La félictation. Dans ça la ménage, dans ça tout. Quand na olingane pena omoni musala obakena buka ba fui na ba province. On est à côté de ma pipo. Na Dijon dire. Na ba olingana que Dijon ba be futa bien. OK. Na ke no buka ba fui ba reza. Mais yo pena star boy. Et Zambri na boulot. Et Zambri te na bi ke temps oyo na bi ke na rendez-vous na Miguel lundi. Lundi je travaille pas. Na bi na planifier temps nanga. Il faut que j'élève les enfants. Na yebi ne basala kindumba te na yebi ne bayiba te na yebi ne beskoka te na meka ngona bomwana na koka te donc et puis na ndenge nanga ndenge na linga vie nanga ezalela eloko compliquant plus c'était juste l'addiction. Maintenant là je suis maniqué, je vois très mal na sala musala moko eza propre pour élever mes enfants na laissa ba nanga argent saleté jusqu'à là. C'est pourquoi na sala ba relation à court terme te. So na mobali fona fanda na parce que mbongo nende na olesa ba. Na cause na mobali 4 5 c'était na pas Jean, na pas Miguel, na pas nani, na pas nani non kokate. Voilà. Lisolo jo beta na internet c'est maniki okufela kaka mibali. Tu bi ke otu kufela moko ya ba ex na papa ba na ba to tika biso question na repose en paix. Mais za quartier mobali o maniki kufela na vie. Ngana kufela mibali tena za na vefte. Ba veva ba beza alima veva ya papier za Angela motombo kabani 11 ans et demi na za veva 11 ans 11 ans et demi to kabana mwana na 7 mois tout ça la relation il y a 4 ans c'est le père de mon enfant si ko ndenge batu nyonso ba na vie ni singa na comme na ajo munana tombola musapi akufela ex te na soki na kufeli ex ezaki ngana kufeli batata bana ese batata bana na bakufana maboko na nga non est-ce que ngam na pesa kaliwa te ndeni na maboko na bakufa ite bakufika tang balongi na maboko na papa Jonathan ezala ba déviager ngana zuizemi on n'a pas fait même une relation de 1 année non isalamate a déviager ngana zuize mi famille koti mobulunga azaki mwana ya mutu ya matata akimi na epa ki angola pa banda banga papa biso. C'était juste temps na boti Jonathan papa na biso akufi il fallait bazwa mwana Jonathan ba éleva nazwa chance mona vie nanga ba papa bana bananga ba wanga na bana nanga te ba papa bana nga de leur vivant ba boko elanga bana nanga. Et à grâce. Ils ont tata bana vivant beaucoup et la kumona te à quoi il sert. Mais mon toit a koufi kuta beaucoup là. Donc babia kutu kolobate, babia ba yeba bana na yeba yebinga te.
Mais babi que prince moko azalaka. Babi banda oleka na prince na te vaza na 1 mois. Bébé. Na émission ya Thierry Boy, Thierry Pinzi à cette époque. Na bossa ba che prince micro akansi micro biberon. Ya Thierry Pinzi. Il parade son Thierry Pinzi, il était mince comme ça, clair. Na boya ni na babia babalinga na parisien, après parisien na lingana na papa na Tom, to sali 4 ans na boti Tom, après Tom a koksi 7 mois to kaboni, il a pris son enfant. Dans 8 mois na 2 ans kaka papa na kufi. Akufi ba laisser poison, babia kufa mort subite. Ngam na pesa à vie. Et ça grâce ma casse na beaucoup la ba orphelin, na longue vie. Zamba bomanga sikote. Le 21 septembre, événement au Maniké, basobela ki billet pour un concert, comme ça la communication, comme ça la promotion. Rectifié. Na rectifié ni. Ouais. Ngana ya promotion te. OK, donc basobela ko billet pour la promotion. Aidanga kaka. Les a été pour ces promotions. Na se plaignait trop et pas naï. OK. Na expliqué 12 ndenge zalaki. So yedenga te na obimati. Tala ba petit. Héritier me voyait craquer. Héritier me regardait mon que sert à perdre. Et puis sert au soir d'ailleurs ba petit on ba otika la bango moko. Il a fait ça des ngai na sala nte. Moto ayeba ke ngati na okene na ke soutenir héritier fire basket. Nga na lela na plateau fire. Nga fire na okeki. Fire bi décision aussi ko kete nga bi fire na okende. Nga na lion na kufa na buzoba te. So na tikali na oboma na carrière après. Ba ofinga nga na kimi e bomanga. Na ozonga na olonga na kimi. Fire basket. Aboma na motema. Fire eba ke tina okende na longwe. Dans ba traité biso ba anti-valeur. Dérangeant. Makasi. Mike, to biso to fan. Mais yo lingo za na valeur ndeni so zo finga ba. Mais Mike, ngana za niesa Ibertine Mbungu. Yo na lobby. Ngana yo kangana akoko mosengo. Pasinya que son âme repose en paix mon grand-père. Ya. Biso to fan ba parler du peuple na to fan to lobela mboka. Yo traité anti valeur ndeni. Yo yebi ba projet nanga, yo yebi futur nanga. Biso photo lobela mboka wana. Ekeli boso. To participer na initiative ya chef de l'État Fachi Beton. O lelo na moni ministre na biso ya nini ya justice. Son excellence Costa Mutamba sali o esala makate. O mona muta yibi lipa bakele na parquet batindi prison. Na loba ya ngota na utamakala. Ba libéra bato me bato batondi abimisi bangoti. O mutu mo pe na batterie ya téléphone. Ya téléphone. Là c'est on a 2 jours abimi na ye. Kene na ye. Moi, na mo bakanga vagabondage. Akoma ni moribond. Ou remplir prison pour rien. Toza na posa to kene na ngobongo. To bandaki na clash même mutu na mutu azana initiative na ye. Ngana mama ya mboka wana. Il faut na lobela mboka wana. Il faut to fan na ba mboka msusu. Nous parlons du Congo démocratique. Yo traité anti-valeur, yo tang sans classe. Pourquoi? Tango traité batu tanga komba batu benga nyama na kombo na ye ngana mwana John ko traité anti valeur te papa nanga futela nga école belge ya te titi kaba le champagne rosé ko traité anti valeur dont je n'ai aucun mot dans la société. Tout ce que j'ai dit c'est du bodé. Non, moi je suis pas un ignare. Tango salango sa papier bo tanga ba kombo batu bo ba keno batu nyonso ba yaki baza ba anti valeur. Moi j'ai pas voulu gober ça. Et puis le premier, vous avez d'abord commencé de dire que non, vous nous avez beaucoup aidé. Sikoyo, Bokene, aider les musiciens, vous montrer un potentiel. Un vrai français, ça veut dire que non, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de vous. Allez voir ailleurs. C'est chasser les gens comme des chiens. Mais non, Miguel. Mais non, Miguel. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie.
Non, même si on n'avait pas signé des contrats, même on est venu volontairement, mais il faut qu'il y ait un peu de respect. Est-ce que Bozala qui n'a pas na carrière musicien? Yo mo rotango vanda bobi que non na travers un musicien congolais mon na parcours na quelconque na vie na yo na carrière musicien wana on s'est rappelé qui est au Baksape. Eh mais moi j'ai beaucoup donné à Victime. Netini. Tous les albums, c'est moi qui a fait la promotion, moi et Ken Piana. C'est pas Ken Piana, c'est moi. Allô téléphone. Générique. Nabima na YouTube, Nabi. 24 heures, tout ça, là, 1 million de vues. Tous les warriors, Bossangana. 24 heures, tu as entamé 1 million de vues. Néné a quel le témoin, qui n'a pas maniqué, tout va 48. Tu as 24 heures. Tant on a 24 heures, c'est qui n'a pas qui sur nango. Tant que tu as pas mis, c'est tout ça à ma camotte. Il faut qu'on a le bac, on a na boy, na boy, té. Na longue est victime. Communication cheatée. Promotion cheatée. On a eu ça, Pipi la moquée soit à ma casse. Et je suis fier de ça. Les gens de Bimi formé 7 et Bimi, formé 7 na C. Les gens de l'Ikolo, na signé bango. Na Kebolo qu'on a Bimi, y'a la baille formé 7. Mon tout toi, y'a formé 7. On va na salle l'autre. On va na salle l'autre. Ceux qui bozaki utile, ceux qui bondo ça la paix quelque chose. Moi je pense pas encore traiter bino de zolo ba traiter bino. Mais ce sont des ingrats. Les missions croient qu'on n'en amène rien. Mais nga ba œuvre na ngai monana na miso bato. La preuve est que tant ba nga ba pimela nga visa ba boya. Ba biso to memi manikete simbati. Te yete abiso to memi yete e sula lo ba so to memi yete simbati. Modèle boze na poto so to memi yete to boma promotion. Ba te belé ba ya concerti. Ba ba mona rene concert e silanjo ra monana te. On t'a monana te ba to bela ka manik de John Général. To uta arène to uta Kinshasa to ye concert. Ba to kita na aéroport sans impact. To uta arène to sala impact ko le kanga za te. Na kita na château d'eau on dirait président mutaka aye. Batu na oka somo na kim na kota kata voiture na bat joli maye la témoin. Batu bazoya on dirait ba mbinzo. Na oka somo. Ngabo ba koyo tchanga mbeli boete. Château d'eau. Château rouge ko kolbate mbila ya abi madame tu descends pas. Bayan Marie Lili Marca madame toi tu descends pas ici. Premier jour na kena Château Rouge na kata jeep na ina kita. Château Rouge ningan. Babi toi tu ne descends pas ici. Démarre ta voiture tu pars na kenda. Pipi la moke so amakasi. Yo za makamno ngape na oyanga. Ngape na oyanga na ningi na nga. R9 lembatable. Ngape na oyanga. Tant on a là, on a mis tout le monde dans le bâti. On a fait une salle de prière. On a soutenir l'héritier au filet. Il faut l'accès potentiel. On a déterminé. Il faut l'accès que non. On a tanga, on a don. Don est un casque qui est facile. L'héritier ne m'a jamais demandé de venir lui soutenir. Non. La preuve est que ça a sorti médiatique. Il a besoin de journaliste à ma fille. Maintenant, soit bétang à ma sassi. Nabenga et moi je t'ai rien demandé. O kangam non nangati. Na yebelo non sala. Chemin de la gloire. Tout le monde a lâché héritier, même les Karine mon compte. Babo ça n'est papa Hervé. D'abord ça n'a papa Hervé. L'album de quelqu'un que j'aime et un terrain. Mutu oyo na ti alnaloba ke non ngana porter parole na ye. Album ne biminga non soutenir. Concert à mon salon. Ça, c'est de la méchanceté. Et l'autre, Karine, Basala, équipe nationale des héritiers, c'est de la méchanceté. Mais oui, Basala, les promotions album. Boya. Album, c'est de la gloire. Boya. Le col a hérité. Non. Attends, toi, on a mes attentes. Les laines, ça, c'est là en famille. Bon, rien à terrain, tout ça. Est-ce qu'il y a une victime? Oui, mes attentes, tout ça, on a une victime. Tout ça, fallait le savoir. Non, que répétition fallait passer en même pas beauté. Mais non, on a un problème, on a un sima, on a un moussali bosso. Mouton a payé ça, bino mbonga fouté la bino banda kwa mema au poto. Album na yé, ezo kene na ko échoué, yo zo sa la promotion, Karim Mokondi, oh héritier vali na bo solo, abi porte-parole na yé. C'est méchant. Chemin de la gloire est koulaki.
Actualité peya mabe zonga mabe ekwe actualité album wana ezwa nan album moko te zo actualité bongo. Rafi na kufa mabe. Ba actualité minene. Ba actualité ya minene. Ya minene o pa que no ba lobela album te. So o ya kufinga na lobaka chemin de la gloire. F victime ba tomboli rando. Yo kansi penza ba ofinga nana album etala. Ba otala bêtise parce que les Congolais aiment regarder les bêtises. Mais na nyonso wana na otal saka mando ki na chemin de la gloire. Masango eteli boye. Nga siko batango ko ba hypocrite on ba sexanga. Ba sexanga. Moto nyonso azilaki héritier asala mpiaka. Obalo ba héritier akota ina ndoki. Mais absence ton concert ça n'a pas raison. Et ça raison parce que moi nanga kokai ko supporter tes papa na ba okunda ye ngana ke concert. Ba kundi papi. Ba veille mortuaire ezaki samedi moi na nini olinga jour au papa na alinga bandolo ba maman tant papa nanga kufaki akenda concert tant babia kufaki na linga bloc wana te na bana. Nga bana na traiter bango ndenge moko me ba même père te on ba na bolingo. Tom alinga supporter a ngote vini mobimba. Quel jour à mauvais mortuaire papa nanga maman nanga akenda concert. Maman mota ko sala na mwana. So maman mso ko sanga o sala. C'est les fruits de mes entrailles. Ngam na ya na yi. Ngam na zara mwasa Joanna. Il faut na vanda. Tanga koti mabele. Nakoke obina te. Papi za na morgue na sala honte. Ata na sentiment ni no sati. Et pression concert et les gens ne otali na musika bi. Très bien. Très bien. Sur 10 au PC Richie combien? Na PC 10 sur 10. 10 sur 10. Na PC 10 sur 10. Pour un concert ni na PC 10 sur 10. OK. Pas le bandé balingi 10 sur 10 Sony. C'est la honte. Mais au PC 10 sur 10 tout le monde est janvier qu'on a qui sinjora ba c'est qui concert ba bi wera son Richie pesa wera oui, rappelle ça héritier de riso. Héritier pesa, oui, rappelle ça héritier taba. So taba. Ngasko li solo taba ngona ko. Bon taba ngo so taba kufa ki taba kufa e kasi concert sali plein ba pesa mwinda. Mwinda. Mais ko felo minda kenda pa nani faire rappelle ça ka molili. To taka to kan sa bezolt. Ba salle ezalaka ba salle mythique ezalaka ba salle théâtrale, ba salle à cinéma. Il y a toujours des rideaux, mais derrière, place ma bombe à instrument, place ma bombe à mur. Héritier tes rideaux on est à Rawana, toi qui dans la scène bisomba les aki wana, na souka. Pour il faut qu'on zipa ba ma bende wana, ba linga ma bende on est ça polele. To ba instrument de télémara ba biloko wana, il faut ba bomba yango. Ba mona ki ba kata ki sal ndenge d'abord la scène est à boule, au kata on dit. Et ça carré hein. Il faut des rideaux mettre dans ces conférences sur mobile. Mais ça boule, les boules. Les ont des globes terrestres. Les ont des boules d'ambiance. Au cas où c'est impossible au cas où la scène. On était là, on a vu. Sony. Même la guerre, la vie, il faut aux alliés. Être victime, ils en alliés. Il faut allier contre tout le monde. Maintenant, c'est la cause. Au moins, Fanjo, jamais atinda muta finga. So Fanjo atinda ngata atinda bangote. Ngapa fala bandolo ba biyo peno lekisi mbalo. O lekisi. Tati na po na suka na clasha seye mo na beta yemo masas. Potinda mutu. Il fallait que le bien comportement ya ba grand. Comportement ya ba grand. Et ça, accepter la défaite. Ça, c'est l'esprit des grands. Il fallait, et là, les cas, félicitations l'artiste. Au sali plein, au tomboli honneur ya wenge, ou rançon félicitations. Ton fils t'a honoré. Faire aïe ko benda wera na souka, déjà, ba utiliser déjà na tata moussoussou. Bible lobit, enfant, honore ton père et ta mère. Le père musical de leur père musical, c'est Ouera. A honora yete.
Aye ko reconnaître ngo déjà j'ai baby abenda wera awa na nini na makamso ya festigola. Et simbi pété, héritier a toujours honoré wera. Aloba soki bana. La musique bazala te. Nenga na mwana wera. Isola musique. Wera amuta bandundu. Kishasa ezaka ya baumbo toke non spirituellement fali amuta laki papa na aekonda ba ekonda ba pesi fali makam bandundu mais côté amai wera bandundu côté mabele tango respecter ba condition ba mvulosité bazui makam ba pesi na mabele lima mabele ba pesi wera ke opesa papa bomona ona misu bomona boza abo kufate bomona 6 wata osala so wera saki succès te on analyse nini osala na sali analyse parce que naza mundundu nazali koko nanga mwasi amu aki muluba muyaka ya mpanzi kote ya bawera koko nanga mobali amu sakata 100% na muta laki na muta mabili na muta mai okufate ozala no mona 6 wata osala est-ce que bato bandundu bakozwa pouvoir na bango ya bato bandu pesa na muluba ba pesa muluba parce que moi na aza ya muluba mutazui pouvoir te mutabandundu mutapesi muluba baloba to koza na président muluba te fachaza nani a gérer biso fachit baloba ni muluba koza président te na Congo nani a tamusa Congo tolubat muluba ebo musiko siko nani apesa ye muluba pouvoir mutu abandunduti conquérant fache ezaka nani mutu abandunduti mutu abandundu failu aki mutu abandundu ye nde apesa fache pouvoir tala ngo spirituellement comprendre que ezali omo ezosalama baoracle baoloba yo comprendre te maniki babi sold out esalami te na concert Richie. Il fallait qu'un sold out ça. Babi, Mikolo est sold out. Babi, il faut qu'un sold out. So pour un sold out, mais pasteur va te en église te. Mais évangéliste va te à ti. Est-ce que Wata concert ya liboso a Betty World concert à liboso ya Wata a Betty koleka Zénith a fallu à cette époque. Ya liboso. Tout le concert a été fallait à bête de concert révélé mais wata to tia siko concert a fallu à liboso na poto na concert wata bête na liboso photo wata leki ça concert à liboso a fallu na poto ça sold out on a yozo comparer ni na comparer concert na liboso na poto ya nani ya fallu à liboso pour so to bito ke na on yozo comparer nani na comparer on a concert à liboso wata mais ba carrière mon côté siko te bango mutu ba sa comparaison parce que njora tellement que aza bodé il est très mi balé ba vandi ba tente mi balé ba vandi ba sala analyse po ba ndimisa biso illusion te wata sali plein beta sali ndima avec analyse on a même fallait CP na honte pourquoi attaquer wata pourquoi ça sonne ouais que mutu so abeti etika so netina to bundi biton so na beti otika na bilobela okoma bilobala we bien abeta inga place wa mais côté na so abeta inga te nga pe na kanga ke catch okoma opes explication pa nani obeta mi déjà elo banjoka ba sala yango wana elaxi ke wata beti edimni bango sopi bango mabe Nyoso wana eki na mutu fali n'a rien dit. Fali n'a rien dit. Ba analyste, bo sala analyse, bien ngaso na zakina evitina ngana ba goga lo sako okokili kambango. Félicitations. Songa ali kuna ngana ba bon. Tellement ba flatteur Tellement excès de flatter, boye ba suni na salati. Excès de flatter. Ba bomi fali babeti c'est maman na shit libre omona ndi azana koya omona kota osimbela ti oza sans allié na Nigeria ba Davido bazalaka ba Wizkid baza ba Flavor bazali ba analyse ça ma modèle wana te.
Parce que la concurrence, il y a streaming, il y a YouTube, il y a plein de mots. Na 6 000 et quelques choses, il fallait qu'à 6 000 ça là. Si on a ça 2 heures de temps concert. Tout ça na image à Liban ne bat musu ba en retard. Surtout quand na bato en retard ça plein. Té. Oui, tout est surtout quand na bato azaki di banda. Donc musu ba retard. Ba retard. Concert ici le 22. Concert pour ça qui citer mo pour na monde pour na yeba ngo ya passe. Bato ba baluki na Paris on dirait bato ba boma. Localisation ngo za passe. Et ya passe surtout quand bato en retard wa ta sali plein. Plein, il y a plein penza. Vous féliciter. Pourquoi boya pour boy humilier et loko yo bato azo mona ke sami tala yango RNF alobaka so eloko ya pembe elambe ya pembe ko komisa mo mwindu te maniki tika kokosa loba pembe ya pembe wana loba awsamisa ngana ndanga ngabite nazaki na abi ozalaki na pombu te maniki ngondi misanga pembe mwindu ndenge nini komaka na okoma te ana raison eloko ya pembe balinga ndimisa baba soki ya rouge Tiens. Oh, il a mis un pembe au l'ex sabat ya rouge, tiens. Oh, on change en couleur ndini. Ba on l'ex sabat la mo eza pembe. Mais yo yebité, au moni eza rouge. Oh, il eza illusion. On eza illusion ya. Et maman na illusion. Dans attend on a té. Félicitations Goga. Au tombeau du drapeau Congo. Pour une fois baba. Mbali bosso. À part fali muta beta musique na poto ba sepeli ba kina banda ko ba sepeli ba dali ba pogiti ba 15 sans commentaire. Félicitations. Maniquet de John. Mouine de Zolaxani. Lumière. Ouais. Na carrière musicale. Yo quand na succès. Oui, rapper ce qui est. Yo quand na succès oui rasala bomba bora soka bora mbala soka te. Attends ko âge pas pour ma santé, pas pour ma politique. Abimi c'est le rambala souka pesi moi na oya honoré. On zaki loka wera rambala souka. Loka basi ba beta na bango na wenge se beta ki nango déjà. Ba ute ko beta. Ba beta ki abi bon. Et loko na bomba kango pona beta bo bloka rambala souka na pesa ka moi. Mona continue na. Pour ni biso ba misusu ko toza osaya di kambu boy. Tango zo makambo. Ah longwa kuna ya loba ko kisa matene ni mwana nganga. Papa nanga kufa 32 ans. Mais tilo ba bakilo pouvoir papa mso na gérer ngo. Pona ka mwana e. Bo muto asa succès lokola wera akozanga eloko mba asuka. Akozanga eloko mo pe na ba na apesi pe mutu pa sali pe succès ata 5 ans anango. Anango. Il a le secret du succès. So lamba bien. Ata mikolo wana restaurant no bat bakimi mais so memi ka meni restaurant no pesi na restaurant mususu ba ça plein oui bien pour Molambi je salue maman colonel Anna Molambi maman Lando je n'entends qu'à dire maman na maman gentleman principal tout moni avocat Kofi a sali vidéo pour la plainte ba préciser ba komboti. Tu comme ici na niveau ba plainte pour dans l'accès bato ba la finga ba musicien ba ça musala malamonté ko na TV ko finga ko porter plainte ko finga nzoto musicien te ya ko porter plainte te ye pour porter plainte ko il faut porter déjà elle ana mukandati a porter Jaël plainte azelani asika mwana ana hypocrite asika mwana ana modèle Jaël la finga ino ba finga ibongote banda carrière musique na ba finga banda j'ai la finga mona na ngai ka mutakala atala tibilamba mba mo imna ka maluba j'ai la banda dibungune kwa ya boy ma ko bandela ngote na bandela ngote na lo bangote ba insanité nyonso j'ai la lobana ina ta soka na moni na mona ka mutaka na mona ke nu nga mona ke nu na ba propos o batena pona ye mais to komi wapi na musique na biso pas flatteur bana passi ba zéro flatté ya flatterie bana passi ba yeming toi tu peux imaginer R9 aleki na TV asali ba vidéo na yebi tokutana nga ngabi R9 a malade asali trouble moko asala la crise wana nga mona ça donc ngam na maîtrise ka ça te il faut à se reposer ndé na kangela ke non mais c'est qui ça se reposer ti après esprit ezonga lokola na bimai na la kakete bat ba okotise makambo
namoni garçon moso na Congo France aoloba ke non manike alinga bala a propos ndenge wana ta mobile nanga otala yo so banga na ina ba est-ce que ozui information api o confirmer nga na ina bala o ke nga na bala lokuta mensonge mutu na mutu azana ndenga concevoir makambo na esprit na ye lelo oyo esprit ya bato esi ebebi bokomo porter ba plainte lelo oyo edi badia toleka na TV oloba carrière artiste ebandi oshite trop tard place au comprendre pas que non ma beza edi badia tabimi a lobby ba décret bandi koya batakaki para kokolo ba lobby c'est que ma beza c'est que ba sentir pasi enyonga bah, comment le cas stratégie, c'est trop tard. C'est trop tard par rapport à quoi tu veux? Par rapport que j'ai baby. J'ai baby. Moi, j'ai pas de les dés sont éparpillés. Quel pire en est là, bateau, on dit, Mikolo, na moni, a zone est victime, makasi, n'est-ce pas, bien en enquête. Après avoir nous ridiculisé, non, je ne sais pas. Nous avons toujours un respect na fali. Akunda babia. On change à moté. Mais manque de respect à modèle wana. Mais respect. Nous avons toujours un respect. Je lui dois les visas. Mais les visas, il ne m'a pas donné gratuit. J'ai travaillé gratuit. On m'a donné les visas. On respecte ta caille. Mais aux gens appellent les aki, mutubo ça m'a dit. Alexis wechi ba finga ba insanité ngana loba na Jaël awa. Garçon tata moi n'a pas porté plainte Cyprien Njolo. Tata moi ça que na commissariat porté plainte. La personne numéro de téléphone na. Cyprien on talo na Paris. Ba oyeba yo. On candidat na français, on li français te, nga vana na ba français. Nga ndeko na nyonso ba français na ba belge ondima tondi nga na ondimiso nga jelte nga na poto na ondimiso nga na ba kokoko na nga français nga fanda pa biso na tambulaka bandeko na nga baza en ordre sans casier judiciaire awa na poto 50 ans un demi-siècle famille na ngesa na mboko sans casier judiciaire bunda na nga otala na mboko nga ba déclarer nga kala na olanda ka procéder à mon candidat déclaration nga o papa na so salaka yoko lo bananga ki obeta il faut beta nga maître Lutonadio il faut beta nga yo na Paris obeta nga pardon vous excusez nga d'avion. Excusez-moi. Et ça l'a raté. Mais respect, il faut ça là. Le respect est mutuel, réciproque. Le respect est réciproque. Mige to uti kin. To uti namboka kimbangu. Tango zo tinda mutabeta ndeko amiki otali bola mamiki te to mesana koloba bongo mais tango to loba ipona bino bondima ki poni tanto komo ba pona batu musu bo supporter on a fait ça pour vous, vous avez accepté na loba likamba gel na debi à concert to beti arena ya Paris na sala live na salon na biso tata moi na biso tala live à Jaël la gangi amani que vous êtes venu avec cette fille c'est pas possible pas toi pas jusque là ngana na famille ba journaliste connu na Congo moi c'est Kasongo moi mayamba yamba c'est ma tante j'ai grandi dans leur maison Kasongo moi ma conseiller à Fatia Ota Okufa na yebi ba face à tombisa na yeba kudura bango tout ba yebinga na bibotika pour pekisa ye na bibiro bo suspendre Jaël. Il dit badia ta finganga
sous le cas où kafinganga Cyprien Njolo afinga batu nyonso ya bureau babenganga bafinganga nga nasali deuxième live batakanga bango na esa Jaël afinganga na ba Jaël bobenga au monde ofinga bobenga on a effectivement le kwambwa babengani mutabenga papu yes taka edi badata bi na yo mutobenga papu babengani e quelle honte siko ke na barando na yo no balakisi oke baboma yo okutana etali yo monte ke balâcher ba côté les tétans so batanda banga babite to simbete fallait aux asima na siko tango balâcher ye mwana batu otiki na maboko balio moi place regret yaka na signé moto sikoyo Jaël aoleka asa sous live ndenge nini Sonia modèle oyo a défendre ngango bana de bimaki oloba sous ta fani ni loba le cas loba sous pas faux impoli très impoli c'est moi sona pumbwa na butu na okokati ma yo omonanga ya baninge bo oyo posala te nga sala ngote na kasha na loba ba insanité te so video eza bobi misa loba te na okango kilo non na même kufinga mwana na loba ngote bolo ne sala ki kota prison makala elo na sana kota prison makala loba relation moko boye Vous na droit ya loba relation ba tout na TV quand même na sana droit ya loba ngo vie privée parce que na mwana nga zaki mwana nga na boyeki na mwana na ngati avant na loba ngo na prévenir bango bot longo la prince na ba saleté na bino prince auto za choc à Vodacom bolongo la et puis baleki na TV alba que no prince a mwana koko na ye na mama ni na papa ni prince a koko na ye na nani mais papa prince ndo sala pa na ye te a koko na ye te so sa koko na ngati kazo na Vodacom yimto mais va y ramba lobi yimto faire chou c'est ya toyoka to kongola lobaka trop ya ngana congolais aloba trop te eza makamba solo yebi mbongo to voter la prince ngana tuna ti le plafond Vodacom ezala combien mbongo to voter la prince ata nani mwana balobaka nani inonsa ba voter na mbongo abongo te yebi mbongo comme poto tinda yebi mbongo wa Francis Kalombo babimisa moi même j'avais 10 000 $ ma jabo pesanga plafond ya Vodacom ezaka combien pour penser échouer miki kolba te makambo zo maîtriser te yebi kana za na Vodacom yebi Vodacom mbongo lia biso ba bloquer biso na ba agence tout tellement mbongo ekoti mingi ba biesa mafia ba grâce mbizi ba lia mbongo ya Vodacom taka mbongo presse ba to ba lia ngo ba yiba même presse ba vota e quand même grâce mbizi lia mbongo alia mbongo ko alia mbongo ko yimto sala ba cotisation atinda nyonso te tant presse a poli ba secret comme bima ngana tinda ki $1000 ngana tinda ba belle vie ba pese mutu tout a pese la prince mbongo na ba koka na ba kaka ba maman nzela ba pese la prince mbongo ya bo police mwana na pona so que ça le kuta prince a gagné mais Jacob Jaya sali 6 pona bisa kanza bengabi so prince a polaki Jacob Jaya sa 6 so trika prince mwana na obimati et puis na vie na a sa musique moko ta oyo kana tsilelo wapi volatiliser na loba na Jacob te na loba ya osala musique te punition na pesa bato Vodacom ya ko obimati na komba Vodacom parce que bazwa place ya mutu musu ba pesa ye bitumbeza na tina ya mike okilera na porte na fenêtre eba tango obonisa mutu il faut za na tina parce que bato musu babima na fenêtre bato musu babima na porte mais kolinga to bima na fenêtre pour que na perdiction bima na porte biwa nzambe bato musu babonisa ba neti nga kobonisa nga te bonisa ngo za raison mais bato sko baloba prince azote pona yo azote pona nga na ndeni tambola bien te na tambola bien te na lala osa bien te na lala est-ce qu'est-ce que musicien avait à voir avec Vodacom ezaki vote nombre de votes est-ce que banana zana victime musicien ina finga parfait parce qu'on finga faire répondre ani faire makamna ngana eza personnel
tokola ensemble ngengi bandali ya plein tozaka ba massa tant tozaki mwasi ya tozaka ba fait chocolat na sima na yeba faire avant tant na ba wingena ba tutu chocolat za kata cette époque là oyeba na cadre ni na yeba yi tozaka ba camarade na yeba na faire oui photo eza po ni bango bazaka bana ba pauvre nga mona riche photo eza nde bango ndoyo kasi yiko difoza na ba photo na oza na photo oza mona riche na okanga bango photo po na nini nga na tikali mona tike bango bayaka ofanda pa na biso balanda nga po nga na mbongo na papa mso tikelanga bango na riche ba pareil photo bozaka na ngo ya na okanga mutu oyo azoya kolia pa na nga photo aoya kosenga makambo ba sa ba prévoni ya sans preuve te ye moko ayebi que c'est vrai ya batutu ba bijou sokoni bakoko ingila ba témoin na bandal bazali Koko ingila zarapi, koko ingila. Il fallait kutu te soutenir Tutu, hein. Ouais, bah, qu'il a regretté à l'époque, quand on va suspendre Tutu Kaluji, il fallait te soutenir Tutu. Ah, yo zaine fanatique Ngembo. Yo zo na kata Ngembo fanatique. Ngana ke nozala Ngembo ngamna ina mbongo na ngebele. Na ke za Ngembo. Ba fanatique ba mbongo ba zare bele. Fanatique mbongo te ngana zala j'ai fait. Yo soutenir mutu ça je ne soutenais personne. Les musiciens venaient chez moi parce que j'avais une grande parcelle. Moi na moko 17 ans nda kwa munini ba bazala raté. Avant d'ara yé moko. Bon mise sora yé pa no. Avant d'ara yé moko. Ba et pas nanga bazaki ba semba nanga. Que moi je dors maniki alali mais ya fandi au zela la mukapona kabele mbonga carburant. Semba. Ngana kendaka ngana ba fuku azabanga kuna na kena kutana ba sadam bango ba semba. Ngana na frekata ba Martin Passe bango ba semba. Oh. Natikala za fan na mutu tata ya shoko natikala za fan te. Naza fan ka ya Manic de John ngani ozomona na fte ngazanja. Mais yo peut nous exemple bana bandal pena. Teti donc. Nga pena na teti ngana mona vieux John. Monimo ba sa na bandal za papa ambiso. Papa anso mutaya na idéologie poto na bandal. Ba zefondo. Papa anso to seba Francis Kalombo. Nga pena mona John. Na mama na teti papa anso bando ke poto na bandal 1978. Na bandal ta TV couleur bandal 1975. On comprend nanda qu'on a sauté en couleur. Ça na kuta papa anso ça na papa anso na 35 ans ça na 10 parcelles na bandal 10. 35 ans, garçon 35 ans, John. Tout n'a pas ancien, voilà mon John. Grand prêtre. T'as pas pensé à 40 ans, t'as souffert. Tu comprends? Nga zay mon grand prêtre. Tu comprends? Mon maman na grand prêtre, John. Nga déjà na ba 1985 na tambola na Jeep. Na kenda classe na Jeep, na 190. C'est que tu as la carte, on a ça, on a tes bimini, ou à Mobutu, quand on a pas pensé à ça. Grand prêtre John. On a grand esprit. Non, non, on a dit, on a raté dans le Samoa. Hazata Kenda libéré, Hazata, on a pas ça santé. Papa, il était le conseil spirituel d'Abiyarimana. C'est quoi, il explique que nous, on a cause à Semba musicien. Et pour nous autres, on a apporté une semaine. Les enfants, demain, vous voyagez. Une semaine. Tu es tout zongi. Nga koza semba. Ngamna ndo le français kwa mundele na koza semba. Te wala ndera na te. Na ka ko ba semba. Ta papa mso akufi na comment peut semba parce que moi je n'ai jamais dormi. C'est chez les gens. Je n'ai jamais quémandé de l'argent, je n'ai jamais fait la prostitution. Je n'ai jamais volé. Non, kola moi na moko OK, non, on avait de bien. Papa mso akufi batika atika bilo na ndako, papa mso atika linzanza bijou ya bo. Ndako na chambre ni. Mbongo kokoloba te ba bien ba moteur ya ba voiture to tika na ba kombi combien ngam na tikala na ba ndeko na so na poto moyen ba ya izate. C'est moi qui gérais tout ça na oteka ngo siko ya oteka siko ba machine ya ba boudin ya minene na tekela ba Jivel na ba valeur ba $15,000 na oli yango ngam mo na 17 na zaka na mbongo nga sala ki Manic de John na mbongo kena tambola na convoi ba fille nga reine. Ngam na so ba décision, ngam na bundaka. Manic de John. Ozo comprendre nini lelo pour la musique na biso. Na comprendre que non. Ils ont matato ils ont quitté. Musique siko pene comme zonga na en plein na pour respect comme kota. Respect comme kota. Il faut ba appliquer respect. Parlons de la musique, pas de la vie privée des gens. Parlons de la musique, pas de la vie privée d'artistes. Ngana kena mame na feroso kanga na finga silia.
Mbali bosso na émission banana ça dit 10 ans internet na tant communiquer ici avec les journaux bien même pas. Parce qu'on attend communiquer. Non. On a fait que na maman mais même so quand on a finga vie privée faire to bana faire. Non. Non ça on technique. Je reçu une très bonne éducation. Papa n'a pas un côté éducation, il a assuré. Tant on peut Alexis Wetch fan jobi héritier tant abando ke poto Alexis Wetch azakiwa na maluata. O ban héritier ma Picasso. Ya. O Kofi ala la mabata ba mamakila. Ya. Comment? Tengo lu bango nanu oyu kande nini papa ya baninga, beau-frère ya baninga. Oncle Baninga. Légende. Légende ya Congo. Ni mige nga biso seke biso finga te. Nga finga biloko na te non sang. Non koka te. D'abord na respect na nga mona omanike nan. Nathalie Jonathan, Nathalie Prince. Non là wapi. Bana nga ba okamisa nini. Sibona koka te bana ba kamisa nini. Obi combien d'émissions na sala coûte na clasher coûte ka na lobika ka musique ya wana za mabejo ntaka nsingene mama kilo makamne po nini pona nini mama te ta musique kenda bongo mama utalanga te moto pende ya pe anko tiki sanga makambo lobo oko mbali nanga amani kitala yo ozomi kotsa baranki o faba na ba otikala Mutonga pia abinelo te yango mona émission liboso RNF alu apesa elo te outa répétition kuna oye kolela nga $10 mwasi na ngani ozolanda nini ngapa na utapoto na mbana nga tuni ngoye na nini na funga porte moyen na $100 asekinga ndo utaka poto zo na $100 na zonga na $100 nga biye babine to ebe ba pesa so 5,000 ayman ke ba pia binote babendi binoka ba pia binote Outi poto. Ozongi na $100. Nazonga na $100. Mata avion de. Na mataka nazonga. En comme na Kinshasa. Avec 12 sacs na Lambert de Paris. Si on a un sac na Lambert de Paris. Héritier bimiselanga 6. Papa chéri abimiselanga 4. J'ai même bien. Le solo. Ouais, paye $104,000 12 sacs à 25 kg, 25 kg. Na Lambert de Paris. Et il y a un avion. Convoi ya ngomoko Lambert aseka si leo nazana des sacs là on a fait $1,000 son on kosa benga to Lambert de Paris ba so mige ya solo za ba sac à marchandises to comment on appelle ça na bano futa flat à $50 par jour si na bina kishasa na futa na lala na ndako na futa $50 par jour 6 mois même mobile fois silika okenda ipoto kosala. C'est quoi ça outil poto na chasse MD ke na te bat baba outil poto muto kabelo te outil poto muto peso sumbongo te yo comme riche et degré na soufa oya susuboué ba tu vas tirer d'autres 15 plaintes c'est de la méchanceté yana ba ma mission ouais on cherche sur la mission na sali mbalo na profena tina bat na ba église. Concert. Bon, on y non. La dignité. Si maman musicien. Solo. Analyse non ça mais que promotion na sala ba bokende. Ah. Et le renier puis tiki sur maman musicien. Mais to tinda bat na nzela mabiti. OK. To la ça nzela nzambe. Bona mutu kendo sambela. Papa tam ça zo beta place tel que l'otala oyoka. Kotsa bonzambe oki ma vie a péché séminaire est à côté tel kenalo ba kene na salle bo émission beta na sango sute na ba ya suka za héritier na sango sute et sa décision mais R9 ba sortie médiatique d'un épisode dérangé azobi misama kamo wana bondo tonga na ye Alexis biso moi c'était sika mais yo autant comme Alexis moi c'était au moins que l'on moi c'est tout le monde est caméra boaluka qui là le moment rouge lokuta kinga na tali émission Alexis émission na fa ko Alexis moi je suis appelé ça besoin ça moi azala moi c'était appelé ça une business na mutute OK
Oui, puis naïbi R9 n'est-il beau, non, moi, c'est là ma beau, non, les naïbi lié. Les naïbi n'est Yannick, naïbi est très bien. Déjà, nabima qui chasse dans la cambalité. Il y a des nasaïlo à ma vie. Na komi awa, na leki na live avec ketchu, na bia va na kwa na ye, a douter. A mobali. Mobali mota olingate mo bilango ya koni mutu mso ya olingate. Même R9 Alexis, moi c'est même R9 le sali mariage. Il a le droit à mobali. So taliba dire à R9. So ngana skaba la sorcière c'est que ya kiriko. Eza ba kamonga finga ke na ndako na biso. C'est moi la caraba la sorcière, toi tu es mon kiriko. Ngam na lo banyang. Mobali mota lo ba. Moi c'est nga zakelengi makasi na mbeto. Est-ce que ofingo? Toteko. Lo ba. Marawanda lo ba yango. Na tali ba émission nyos. Ezaka ka il était énervé. Avant 10 places au bazo lo ba na ke maniki ya kimio. Yango tunenga bo kiminga. Ngam na kimio tena kimo kwani. Déjà famille na ye. Nde na kina na lakate bamona ngo bizarre bango pona bango na zwaka mobali awa lokwa na lakai R9 te na kimi or ke na tuna kiye Yannick est-ce que on dit na ko kima abi na passo kima kanga 3 ans kima oui bien à supporter la séparation na bisoté no ye mona ka ici la perte nga ici mais sikoyo tango abi na ngabi prophète moko yaki na ndako na biso lobi ke yo nengo kiwana ke libela obala mobali musa si prophète wana mais prophète on fala yebisa on na Yannick il faut déceler maloba o boloba na yo na manike pona bolingo na bino so après prophète il faut le bano maloba ni to lobana et puis ne sikani to boaka kadina na terrasse ni falo il faut le bano Yannick yo muto banda lo ba boy otanga bible page boy nyoso ba lo bano sama ya lokuta pour le to sala impact na onka poto chanzambe mais surtout que non spirituel ya mabe on sala yango po okanganga singa po boya kana kenende na kena na passé yimo ko te ngabi siko prophète ebisio wana ebisio te esa ebisio makamto sala alobi yango te bosani non lo ba te to lo ba poignée secret Binom bali bona makambo sala. Ouais, to sela bolingo na biso. Ah, et rappel solo. Ouais, to sela bolingo na biso makasi. Bolingo pe ou mena bat basira. To sela yango makasi. Eza entre donc akoki ko sali kam songa na te mais ata R9 so bala ma sa mariage na côté l'église. Au tala ngama abi non. Non bala te. Mais on a ki ndokiti. Te kasi yemo mutandi mango bonga. Ah. Mais yim to mimaite. Ngana mimaite. To kenanga ngate to loba biso mbale ka boy. To zi bible to che to lobi to tangi ba biso. Okangi. To sili. Donc ça a un impact. To sala pacte biso Impact, ouais. To kenanga ngate to monelo te. O mema R9 nanganga. Nga ndima nganga te to kumata yebi ke ndima ba tute. So tuni mo ganga so mwana na ndima nganga te. Nga na mwana nganga na ndima nganga ndi. Papa na ngamela poison ndeni ba esprit bisaka ite ke olia poison. Nga ndima nganga te. La plus grande magie dans ce monde c'est la magie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La magie de la résurrection, la magie des dédoublements. Ah, c'est quoi Abima 3 places mbala moko. Na même heure, na même minute. Oyo le bananga magie ni leki à Jésus. Magie ni leki à Jésus. Akoufa 3 jours à sécurité dans la magie ni leki à Jésus. C'est la plus grande magie de l'humanité. La magie de Jésus. C'est ça. Mais ninga zo makambo bino botonga na confrère na biso abotaka te, tout ça c'est pas bien. Confrère na bino na. Mike Lokama. Alobi lote. Na yebisa likamo pona Mike Lokama pe soit longoli plainte te na oloba likamo na TV. Ah. Soit longoli plainte te Yannick te na oloba. Na kota na ndako na ye na komati na katikati ya salon tango ya yeba ke dans jour wana na telemakata na bandako ya na talati na salon na mona makamba o sala na zongi sima na saine ti koba tango ya bimi na couloir na ye okoti andeni ngabi na besi kokoko na mona o ya sala soka longoli plainte te na oloba. Mike Lokama. Soit longoli te na oloba. Yannick aloba elote. Achele plainte. Yannick aloba elote. Pour ça le bakelo ka ngalo balikam na yebisa wana bita na kena ndako Mike na kota na saloba osa boy na bangi na zongi sima mba moka bimia bandi oloba nga okota na ndako na nga boy. OK na sita monaki. Na mona yi déjà.
aye makambo na Mike so atala ba ya kotaka ko namonaka yani kalobe lote so ninga buzie Mike nga lo likambo wana alobe lote namona olokamba namona jour wana namona makambo ndo sala namona na salon makambo ndo sala namona ozala 2 personnes namona webinda kuneza na commune ezana bandal na immeuble wana parce que ça la émission na kota porte polele na kusi porte na lobe lote na yeti tant na komi na fungoli rideau na tali na oki somo na zungi oyoka somo na oka somo na zungi na makambo mona na ndako Mike na zungi et saint esprit singa mina osali mabe a sentir mutu mba mo atelemi aye na couloir akutinga na telemi na bi na obeta kokoko ndeni ukomiti awa nini mai ko tuna ngangoti so longoli plainte ya nikte na olobango comme ça ba ba qui tuer na to bomba le kwa na bombi ti on pa vanda po yani ka lobi na ngo pété po na betele li solo tout tanga uti Europe na betele li solo tunga bi chéri tana kenana ndako Mike na mona boy okilo za mystique Mike yani ka lobi yango te so linga buzio alinga lobango alobi yango te alobi lote alobi bota te lokuta akona mona na mbanda kati lokuta écoute tant alinga lobango nde il faut se retenir on est grave na monde ya grave ko tina oloba bo ayebi ke na so alongo pente na oloba na olinga te mobali nga ke kasho na oloba non to zala bien nga na bombi secret yo longo la plainte so tina na poto kanga on obangisa ete pa longo na obangisa ete ayebi jour ango ayebi akutanga ga asilika na niveau 0 ok na sina monaki et puis a comprendre que na monaki parce que place avant na ka santaki ntakoti a comprendre que na monaki babosa na batika porte polele babosa na bazami bale babosa na bazami bale batika porte polele mawa mukilo yo nzambe te yeso azonga ne nzambe te wala fa jour la mona que la zala nzambe nzambe la senga muto na travailler na ya zala ndeni nzambe la sanga ye yeso azonga sina comment travailler na ba recul pour na mona ki na mona ka bango makambo ndo ça non Mike, si tu fais pas gaffe, je vais dire ça à la télé na yoka somote na yoka swe na yoka na fauteuil jaune bando détaillé yo na bando bana makambo le kana plateau na lobiti na temi na ki donc ngai na bateli yo eza vie na yo nga na o juger yo te nzambe na bomo o asala yo juger yo a condamner yo ngate on est makambo na yo mais si tu t'attaques à mon mari je t'attaque non raté ote tout ça bien na yawa na fa na fauteuil jaune mais na lobité ceux qui na qui na chasse longo li plainte wana te na oya pena a amigue tout ça l'émission na lobby au félé na lobby au sambwe na o oyebi jour ango akota na ndako na yo posa na porte na pousser porte na ye le zaika saint esprit nga na mona depuis jour wana comment ko se méfier na nga pe oyebi ke na monaka oyebi ke na monaka parce que modèle santango oyeba ikena na moni baya bazoluka ni baoluka to kufa to tika ba immeuble yo baoluka mbo to tika nyoso so bandaoluka visa aiza visa bandaoluka visa ouais nyebi bino nyoso bien na yebi clan na bino bengalo bana makamba batute bino bolobana nga na mela drogue bofinga nga bosaila nga ba émission mais oya bino nga bombaka na sama pinga onga loba na lobelo te bozana bovanda kana ba bosala boy eza na mutana vi na ye mais nga attaquer nga nde youtuber mbali nga azaki na trouble abana omela kisi aola la pongita ça 2 semaines ala la test comme mikolo azola la bomoni azole kana ya TVT aomela kisi psychiatre aola ndele na lingite basoda balandi na sima sote to panjana awa na media garder secret na ya munene yo pe longo la plainte wana c'est apprendre ou à laisser maniki koloba makambo ya Mike le rappelinga makambo ya Vincent na aéroport weba eloko sala na aéroport ezaka po humilier tu ezaka po nani ndeko na yo komuna nani Vincent Toulouse na sala ni aéroport moi voyage moi yaka l'année passée ouais c'est comme si oui na sala ni l'année passée à quoi peso interview
T'es Il y a un journaliste. Mais ça, tu joues sur là bien. Non, mais là, au Emilien aéroport quand même. Nga? Mais oui. Non, tu t'es trompé, nga te. Non. Vidéo, ils ont battu Maramna Loba. Naloba nini? Autour des choses, on a côté ni. Ah oui, Et puis il y a Accepta. En si longtemps, il y a chroniqueur, présentateur. À droite, il a sa position médiatiquement. T'es, bah, on va sa position. Mais est-ce que vous avez un salaire? Mais si quand tu as qui tout ça qui n'a pas mot d'ordre. Baba n'a pas de sauté. On peut s'en botter na boyat. Yo bossa ni lobi ka ya c'est bon ya yo bombi. Ya yo bombi. Ya yo bombi. Ya yo bombi ke no kota pa fa yo pesa nga mbote nga na ser na yo te bani bana ki chasse ou tangolo zo ya to okuta to lia to mila. Ya okabana to kabana ba yel baka ba liboso na simba iPhone e uta na pa na yo. Mais ba pesa nga mot d'ordre na solution te. Na so ça. Na so ça. Mais est-ce que vous avez la musique? Ah, c'est quoi? Est-ce que vous avez la musique? Vous avez la musique? Vous avez la musique? Et soit kayo, ah, mais c'est nanga oyo. Et pourtant qu'on solution. Elodie est fait, na iba e pona na. Pour nanga. Ah, bon. Qu'on les kana fauteuil za promotion pour un artiste et pour un makambo boy là il faut tout. C'est quoi? On les a qu'on sunga musicien vraiment. C'est quoi? Tout ça na ba mot d'ordre, tout tel mi ken piana na kokate. Yango moni ba inanga partir à Belgique dans la seule émission na ken piana na ka se rendre bandaki. Ne ba inela. Parce que avec on a salle émission na ken piana na boya opé sumbote awat ta on a uti poto na ina mutuni na s'excuser mutali boso yote mi excuse nga na oui les cas qui na zaki j'avais pas le choix bato ba meme nga bango otaka oyemboka sika oya kala ozaka mo amu kisko yango o mona ka ke no nyoso sala ba o mona yo mais ta on a que réalité mba nanga ko mozong sanga ndeni mi ke nga be Manike. Nini ya. Visa kaka. Obo ma batenso pona do yoso pona visa o ba ebisio do obo ma prince pona visa o tetete we zali kamususu. Ozonga poto ana total. Nani makambe kuma na ozonga tenandi na zongi. On attend au penza. Na poto na yaki liboso na oyo. Ça je suis à l'aise. So talinga même talinga au mona qui non a changé, je suis bien. Non, on a vu ça qu'on a début. Je vais très bien. Pourquoi on a la poto bien habillé, structure, couleur à kitoko. Ben oui, je vais très bien. Poto à stress, il y a ma casse mais l'essentiel quand c'est c'est fou maki. C'est fou maki. Hein? Na pese Elisabeth Mokonzi na Belgique bambote belé, disent un seke. Na pese bambote na Belgique Mireille Okito, Motema Junior Okito. Manike, tout le bel si j'ai monté dans la communauté, Didi Stone, ma belle famille, ma boy Libala, ma PC raison que Didi Stone a ça va sortir médiatiquement pour na papa na au moins na koki ko salaté pour na papa na à cause de ça, yango moi abala na moi na bongo ya joueur ezati. Yo ta que maman oza nini commenter pour na dossier na. Omoni mige yana baka mwana otikala mwana lelo saratola akoma ko en vouloir bat mais yemo mutaya sona na papa na ye bisote Didi abosana ke aza bantu tanga bana obwa kila kofi bambwa kila bosana ke aza bantu kolo ke lukalibala bazongisa buzoba ne na sani. OK. Aza papa na ye. On a fini à parenté. Enfant, honore ton père et ta mère. Bible le bien. Donc, si maman va ça, papa dit bosso ça, ma bise à confite. Donc, quand c'est biso ça, la prince ma bête. C'est ma camarade la salle, la prince à colinga. Mais soit les qui n'étaient pas baraza, maman nanga. On est ce qu'on chat, ça maman nanga. Mais Didi a fini à Kofi na TV. Didi a clashé sur Kofi. Famille mo hotel ngozo mo sia bongo nesinga na obanga na ba afinga papa na ya ofinga penga na mwana nga ko balete mais non senga na famille wana bo tenir rigueur te Didi azana semblant bana mindele ba na ba parents mais na ba réseaux sociaux quand même bana mindele bi ba na ba parents na ba réseaux mais il y aura beaucoup plus en face à reprocher parents papa. À niveau à Kofi légende, ma valeur. Il y a Didi et comment qui n'est kindoki. OK. On a condamné Didi na condamné Lia. Yo côté quand papa na maman kuta ba bazara okuta ba mbali bazara bon.
fallait pas kota papa na maman na ya kota pourquoi ba mbali ba mwasi na mobali yo a mwana zana kana ya ki mwana okepa papa okepa mama yo komisane to ndire yo muto oza mwasi ya kofi oni bombanda ngo eza ya yo non eza faute ali abane ko lela pemeni ya mwana yo kansi makam yo kansi yanika okobunda Jonathan te Jonathan sala la boxe au bete mabe ya kao mais so sala ngote pongane na bo mabetali ote afingi yo au finganga mama za mama nanga na mama no me ya mobali nanga a mobali nanga oyebi pe kaza mobali nanga tika ye aulemba ata lobi nanga ni tala ngoni ndako ezika so kutena na nzela peso mbote ndima mbote na ye kota makambo wana ti eza terrain glissant nilité a sacré ya mona nilité nanga yo mona ngoti ti mokolo conseil il faut la pesa mwana ya mwana aboma mwana wana et puis abando tombeka na ba noir punition nzamba pesa liya ya mwana obala te te yaya na websa na ba vérité obala te Didiston obala te soit 5 Kofi pardon ta obala te il faut 5 Kofi pardon faut ça na privé to médiatique assez papa pardonne-moi j'avais la haine contre toi mais tu resteras mon père. OK. Le pardon c'est une force qui libère. Et libéré. Didi, Kofi aime ses enfants. Surtout Didi. Kofi alinga Didi makasi. Ennemi aina Didi brisera ye. Azaka heureux te. Il aime ses enfants là. On attache chaque fois comme Didi ma monsieur Tambolake. Il aime ses enfants. Abokola Didi na mutema moko. Ekofi aboya ba minu pona Didi. Aboya bana nyoso pona Didi ebi. Mais ça Didi benga na bana nyoso. Metis na e. Wale to kanisa. C'est jamais. Ya ande to kanisa te za bongo. Ya goda kenda pona aliat. Eza ko boya bana te. Ali te ko boya bana na ndenge nini. Azo ko chérir mwana moko tombola ki likolo mingi. Par rapport à baninga. Mais ça a toujours bon dans la famille. Hein. Te bon te, ko sala ngo te nga tombola mutu te na tombola Jonathan passe anana tom. Na tombola moko te. Na nga bino so ndé moko. Mais on se mela libele. Mutamela ora te. Est-ce que tombola Didi makasi po Didi azaki beauté fatale. Didi elle qui ba na so ko fina kito. Elle est tellement jolie. Ko fisiko alinga eloko ezaki toko. Hein? Fierté na ezaki Didi. Du coup, katana pas Didi ba manquer respect. Pona ni tombola ki mingi. Aiba ke na obeta ni wana blessé papa na ozonga makola mama nae. OK, papa na mobali so sa ki. Et puis ezaka pote kwatra mobali. Alia akufi na lisumu nae. Goda kenda po na eti. Etanga zo libala goda eba teke pe ba ozwa ye. Libala ezaki ya gode. Mais on t'a moi si na wana chanter za olo makal ba otinda ona intenga biya ko otinda ngate. Parce que ngaza pi petit agode. Tout le monde ndé mama ko kenda. Isa biso pasi. Pona ye. Tanga bana ozwa libala muninga ba teke no ye pa okufa na membeli. Quand nga saki ya gode ndepe ba sali eti. Bien fait pour elle. Ye bien ça moi sana na quartier. Tolo bela Didiston, tolo bela mère Ali. Te kasi c'était maman il fallait yé muta à cause Didi à côté Didi na buzoba o Didi la sangi libala na. Falo ba netali yote okota makamela ngana papa na mobali na ngati amo mobali na ngai. Azala infidèle aza fidèle yo nini. Ko ba ne lote. Etali yo. Mais yo komo tambo na mwana komo bokela papa ne bambokela yo seka kana noko moko boye azanga tina. Bo conduire mwana na nini? Vous conduisez moi dans la punition en Zambé. Zambé va punir sévèrement. Assez n'a Kofi pardon. Ah papa na ya olimbisi. Kofi kangele pe kandate. Mon était Kofi ça so bani ko attaquer Didi. Ah bien s'attaquer à moi pas à Didi. Laissez Didi. Assez n'a Kofi pardon.
bato nyonso bayoka Et ça il va tout passer. Univers est libéré. C'est qu'on a nani azo kapasi Didi ngala ta roba pembe. Et puis déjà c'est qui demande même un mariage tout ça. nga bala mobali na bien siko bala joueur international. Mais ce qui a sengi papa na pardon famille on ndima. Ami kitisa. Alongola orgueil. Comment on sambela? Est-ce qu'ils ont vraiment raison valable aux familles Koboya? Koboya ba oboya. Famille ba ibi nzambe ba oboya. Famille ba ibi nzambe ba oboya. Ah enfant maudit. Non, Maniké. Te papa na kangela afinga papa na ye. Asa enfant maudit na miso nzambe. Ba olinga mwana bango kele pa mwana aza maudit te. Faut senga kofi pardon famille na ndime. Ba on so ça senga kofi pardon famille na ndima ye. Ba boyete. Azonga ndenge azaki na papa na ye. Aza papa na ye. Papa na kozwa ba 6000. Tolo mobali ezaka pona mwasi nyonso. Mabela mwasi nde ezaka pona mobali moko. Ouais. Tolo mobali ezaka pona mwasi nyonso. Mobali amelisa mwana te. Mabele pembe epesa emesa vie. Yango ezaka pona mobali moko. Mais tolo mobali ekola likola mwasi nyonso. Yango mobali nanga tazwi ba 6000. Nga na ota pana. Yo, ça la télé, c'est pour tout, ça la mobile a trompé, pas qu'elle trompé. Non, ça on dit jamais. Mobile n'a pas été dans zéla, à 10 ans dans zéla 9, non, t'as âge n'a pas été dans zéla. La solo? Oui, dans zéla. Alors, bien n'a pas été boying, on boy point. Ok. On t'a bien n'a pas été boying, avant boying, il faut tout coûter la face à face, dans le balan qui a boying. D'être tout seul, là, oui, man, il doit manger, hein. Mais on doit user la R9 à 10 ans. Mais oui, à 10 ans, non. Ce mobile a d'autres trompé. Non, c'est le ah, mobile. Ah, pour boire, il faut y aller. Pour boire, il faut te faire du bois, je te libère. Ok. Vas-y. Non, on n'a pas de chance dans ce mobile. Mais si il y a zone yonga dans ce mobile, dans les aéroports, tu places dans le Kenya. Pour y aller, tu as l'inganga. Faut boire, mat. Baboya mutna sa petite fois. Bolinga batu bakota raté. Ta bolinga fiona Canada to kota kiwana bigi basonga ina bango. Bazongana. Oh Canada. Bazongana makasi zuwa mutesala ki bonga kosela ni mobile makambo. Yo ko mobile versera demi lokuta po basi balingete. Ah ouais. Ah bomele marché. Ah bomele marché. Ne erne fa bomele nga marché. Babobia marché. Babobia marché. Babobia marché. Bo tulisa mobile. Ah tulisi mobile. Na ozwaye. Là ozwaye mutite. Ah. Ngasko la ko ta ko ba mobile nga te mobile nga bomela ni nga marché. Mutabina na zemi. Abobi marché. Tombala na bimi tombala ki na kuku, abimi sa poisse. Abomeli nga marché. C'est l'amour. Na mutana façon na ye. Donc, conseil pour Didier Sarah, légende, pardon. Pardon, c'est son père. Kofi Kenda Sola na famille, on a non, c'est ma fille, tout ça bien. Ils ont Kofi ton famille au lomide mobimba. Famille mobimba, afinga famille. Ya za mwana, akoko ta ba rando ya ba parents ti. OK. Akoko ta rando na bango te ya za mwana efatika la mwana. Na place mwana za na place ya mwana. Maman za na pesi exemple na nga, tande R9 afinga inga, so za mutu mususu. Olinga oyoka joanta apandi mutu mâchoire. Pas dinga te muta finga benja finga nga joanta beta na zone présidentielle. To uti concert a fallu to mi ataka joanta bando bela maya beta benji. Ya moninga na internet pasimba nga taibisa Alexis wechi na oboma yo. Nde na obetelo. Na mama nanga. Mais erne fa oloba, moya loba ya te. Mobali ya mama. Mobali ya mama. Papa zaka moko mama zala moko mais il est son tonton. Voilà. C'est son tonton. Voilà, Maniké, tu as analysé ma rabibile, pour la photo, et ça concerne cette émission. Merci. On va découvrir dans l'émission CNET pour moi. Le mon chéri, je t'aime beaucoup. Pourquoi on va tout est, non, bala, non, bala, nisina. On a tout balana. Alliance, on a ça, on a tamboula, on a la mukana. Ni ba les belés aux monde dans l'appareil, aux monde dans la volonté. Baza, on a basina, on a peine dans mobile. Très bien. Merci dans le vénérable grand maître Choisi Matata. L'ange céleste. Ange céleste. Merci beaucoup Kouloutou. Merci na Chancel Mbemba de midi. Ya Papi Matalata la Matos. Miroir d'Angola d'Acosta. Junior Malaïsa le mystérieux. Merci pour tout. Merci na Jean-Claude Mabanzo. Il a dit, il a fait. Sultani Poison Kassereka champion. Tupesi Ombote. Merci na Fabrice Massa Mared Mouta. Guide Baena colonisateur de la SAP. Moté Mema Sylvie Baena. Merci na
na Arnold Bach na Lyon, merci na Modio Amana que citoyen du monde, venant Fabrice Moule Léa Moulex et merci beaucoup na Blaise Lumingo Fashion. Merci Kouloutou. Non des ans na zo pesa félicitations na moi na merci. Okay. Merci Tuni mais azobala na Belgique. Très bien. Félicitations à toi ma chérie. Je salue Mireille Okito, Motema Junior Okito, Titi Kabalo Champagne Rosé, Mania Kabalo, Elisabeth Mokondi na Pesio, Mbote Goreti Louvoizo Mami, na Pesi Bana Bandal Nyonso, Cresco Louvois du Zaïrois, Siska Kikuba, na Pesi Dan Kikuba, Piguer, les Pulguer na Pesi Mbote, Johnny Kikonga, Ituni mais na Pesi Mbote, donc on a Pesi Mbote na Tom Ituni mais mon frère Alice Ndaya, na Pesi Mbote na Régine Ndaya ma tante. Merci vraiment la dernier ma merci. Merci na Evan Tumba, patron en Catillon Vex. Et puis notre ministre, vraiment félicitations. Son Excellence Constant Moutamba. Constant Moutamba, félicitations. Patrick Mouyaya, je te salue. Christian Boussembe, je te salue. Merci Naé, merci na Evan Tumba, patron en Vex. Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Maman Philbertine Samba, moi c'est docteur Samba. Roi Bilamba, Ebisa Kéline Tsumbo, Ojeps de Paris. Aussi ma plan bien quoi. Kéline Tsumbo, Ojeps de Paris. Tout PC Boti Papi Koba, l'homme prudent. Tout PC Boti Kofi Panda, Pile Lolelo, Nadine Nzei, fille à catalogue. Wadon Fumu, Wadon Fumu, tout PC Boti Elbito Coiffure, na Saint-Denis, Weston et Chivundu. Tout PC Boti Kouloutou, merci. De Paul Maenda, tout PC Boti Dava Mata de Paris, tout PC Boti na mère na biso Magi Senga Mokonzi ya Weston, Niklete Mamona na Brésil, tout PC Boti DJ Daddy Soba, TKM, tout PC Boti Bijojo Mingu na Limoges, tout PC Boti Vovo Kaluji, et Tandassi, tout PC Bambote. Maître Doris c'est le Tonadio, Maître Doris c'est le Tonadio. Donc si on a besoin vraiment on qui est bien. Tu consultes Maître Doris et le Tonadio, la piscine Bambote est belé, donc on a passé Goga la Pulga, félicitations. Goga Tembe, Totori na Tembe, la piscine félicitations. Entre Olympia na Zenith, bazo proposé yo pour nini? On va pour Olympia. Ah, pour na Erichi. Olympia. Zenith T. Entre Olympia na Arène on dirait. T. Arène nani Olympia. Olympia là non? Arène à Sima. Guino photo s'il te plaît. Lenny Bidens. Lenny Bidens. La pêche Bambote. Lenny Bidens, très professionnel. PDG. Steve Aston. Steve Aston. Petit Nangai. Nino Sepela. Très belle. Siwa. Une fille qui raisonne bien. Elle a respect ma casse. Elle a courtoisie ma casse. Na okama bazo attaquer moi malamu. Bazo attaquer. Oui, on a fan na Siwa. Ndako moko ba 6 mois. Elle m'a jamais manqué de respect dans le caractère dans ma cassure. Abenganga de John. De John, moi malam. Ah je visite a été. Ils ont attaque. Moi si on a hérité bazali na moi problème à kotaka na moi makambo moko boye mutaza responsable nango. Mais tricage salamaka ba pesa mbongo ba tchela batna ba enveloppe na conférence. Yende il fallait vérifier tant ba enveloppe ekende. A vérifier ati. Héritier c'est comme ma casse. Ah. Il fallait pas avoir $60, bâtir $20. Il fallait pas 100, ou 50, bâtir $20, héritier assis comme ma casse na vol. Ok. Conférence au Burkina Faso. Autokendara na inter. Héritier assis qui là en ma casse. Bon, il est mutazaki responsable. Après ya Canada. Ah ouais. C'est tout. Vous allez on doit punir rien mouké. Pour la prochaine fois et ça la maté aoya nae aoya nae ba courage pe ça aoya nae c'est ton aoya nae aramo amala aoya nae aoya nae très bien Maniki to retenir ni na passage non to retenir que non dans la vie il faut couper sa bateau valeur son tapé si ko pa maimike après ça que passe aux na soif il faut reconnaître qu'il a contribué quelque chose dans la vie. Non, reconnaître la valeur de Baninga. Sinon, tout le monde va erreur rebelle dans la vie. On est très colérique. Et là, on a travaillé dans la vie, on a ce colère. Et puis, bébé, c'est un makambo rebelle dans la vie. Si on a dit qu'on reconnaître, on a travaillé sur Yango. Nzambe,
Kiti Sanga Kanda, Papa RB Radio Parole Vie, Papa Blanchard Char de Feu, Papa Prince Mavouba, Maman Karine, donc Papa de la Foi. Merci Nabino, vraiment notre travail colère et kita. Donc comme si on a Kanda na lubana olobate. Avandini. Somme tabenga na bitika na se calmer na olobano mabe pamba. On travaille en haut. Donc dans la vie, il faut qu'on reconnaisse ta valeur. C'est pourquoi je suis vraiment désolé na Oeleka année passée. Mbote za ofele, opesa mbote na boya oswa. Si na boya oswa na oyoka pasi mais j'avais pas le choix. Lelo avenir était bisonga na lelo na fauteuil jaune. Mais on a battu belé faut singa ba pardon na carrière na vie non. Non. On dirait ça marbe belé ça on a propre volonté na. Non, na singa déjà battu pardon. Wapi. Avec ça. Na internet na singa pardon tant makambo ko moké mabe. Na ba tinyo so na sa mabe. Na bonne année ya 2022 to côté 2023. Là c'est en bas peine na ba sou mabe té. Na singa ba tinyo so pardon. Yanga ko mata moto finga na live. Na répondre na ngati. Finga na nga. O changer ngati. Na zaka maman Jonathan, maman Prince, maman Tom, maman Anna, na zaka kokwa Poiste ya Pilguer, na zaka moi c'est R9. Na zaka kokwa Léo, na zaka sœur à Crisco, le voix du mère à Crisco. Ah, Crisco le voix. Zaïroa. C'est calé. Azali. Azali toujours, Azali la chaîne na ngato kos do yimtu. Alani la chaîne. Voilà donc tu es ba construire ba valeur à batu. Na vie moto so yaka contribuer quelque chose. Parce que moi nzamba tini mpembe na yo. Atini po yo contribuer quelque chose. Ko sous-estimer moto te. Ta mususu au travail en énergie na ye. Yende muinda na yo. Mais yo zo moni ka moto pamba. Mona katanga keiba molili ekoti. Nzamba a utiliser bat modèle na modèle. Et le bébé là. Merci beaucoup na passage na yo, merci. Merci beaucoup. Abandeko tu batali biso, merci abandeko tu balandi biso. Biso na bino, tokutani bala ya sima, soki nzambe azongite, restez connectés, restez branchés, on est ensemble. Pas solo la vérité.